Congo check check TV. Yasi ba mutombo. Congo check check TV. Mbote balandi na biso ya Congo tek tek bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote mingi ke meilleur ve na banda kuna bino. En tout cas na pesi bino mbote nazokende na woya ngai balandaka nga mama José na pesi bino nyonso mbote vraiment na tombeli bino mubu malamu ya 2018 na banda kuna bino kimia nzambe na ngai ezala na bino. Lelo tozali awa pona koloba na oyo bino bozali kopesa biso potoloba na uti koyebisa bino émission elekaki ezalaki penza problème ya ba mama oyo abwakeli papa biloko libanda. Lelo na yoko yamba mama moko abengi nga alobike mama José tala yo zoloba ke bazobwakela ba papa biloko libanda. Tala mobali aye kuna na Kishasa aye ko umela koti libala kuna alingi kozonga te makambo wana nde ozoloba ke tokoki kolimbisa kaka toujours ba papa. Mais lelo nga nazanga moko te na lobeli bino nga moko mingi lelo na keko zoela bino oyo akoki ko partager na bino oyo asa umeli na libala asali mikolo ebele na kati ya libala nazo yamba invité na nga ya lelo awa Bolande. Bonjour maman. Bonjour maman José. Maman kombo na nani? Kombo na nga maman Jeannette Yowa. Maman Jeannette ozana nini oyo na sujet oyo ba ndeko na biso bazolo ba pona mabala yo na monike oso sali expérience ebele na makambo ya mabala lelo nde yo koki kolobela bango oyo mona pe na mabala na bika mona ke ebele 40 ans wana eza mukete o lobela bandeko na biso oyo bazo mitungisa na ba problème ya mabala. Libala eza pasi. Libala po koka yango ifozala motema munene. Biso na mboka na biso balobaka libala ezali bilanga ya zube. Soki otamboli malamu te kokoma na suka bilanga te. Libala eza pasi. Moto akoki koloba te ke o basaleli mbalanga kisi na mbanda jamais. Mama kasi ebele bazoloba ke libala mingi basimbaka ngo na kisi. Ba mususu bazolo bakete po mama na no monite mama na yebite yo sali combien des années na mari le 5 avril o yane o tozo silisa na totalisé 40 ans de mariage. Maman félicitations vraiment baza ebelete mama sali 40 ans zoko kisa 40 ans en tout cas tokozolelo makambo ya malamu penze pa mama poye amoni ebele mama na 40 ans wana yo pe omoni nini papa za kotambola kindumba oto ezalaki nini ezalaki passe surtout nga na kotaki libala na bomwana nazali koyeba zuwa te me nazali koyoka kaka bato bazoyebisanga libala foza motema munene papa azali kobima penza yo ozaki na liloba koloba te soika abaluki atali oliso boy yo kitisima ya biso zongi nona ndako et pourtant biso na mama wana tozali kovanda bandako ba mama bokilo moye olakisa zuwa ezalaki te. Bon mama tango yo ozalaki na libala na yo na papa azali kobima wana pona nini yo pe lingo sala ta kiske papa bima te ngai na bongolaki motema na ndimelaki Yesu na makambo ya Nzambe balakisi biso ke tango mobali ayi kolingo epa na bino yo salaki kisi te soki yo komikitisa eleki kisi biso to supporter mingi ya minene ya basemeki ya babokilo mais lelo bakomi kobenga asimbi kisi mais bao bayebaki ebandele ya likambo bazokumisa Nzambe balobi te mwasi wana il faut akumisa Nzambe ndenge akomi boya boti pe bana bokoli bango lelo akomi koseka eza Nzambe nde mutu asali. Mama lobi libala eza pasi ndenge ye pe amoneni ke kisi ezalaki te mais tala ba papa pe ba monike pa mama tozozonge pa ba papa yo kotika mwasi na yo na bana oya wa yo kosala ba voyage o sali musala nyonso okei kokota na libala ya bana mike bakangelo na chambre olingi ko bimate olingi ko zonga te wana papa mama tokolo bakaka ifo kaka komikitisa ifo kaka kotika ndako na ye mama zolela penza papa ye awawa aye kosala commerce
sikoyo papa akoti na ndako wana na bana mike papa akomi kosala kindumba na bana wana bakangele na ndako papa alobi ke balisi papa mama alobi balisi biloko ya mabe balisi ezakala nga mpe nayebi ezakala wana pe te ndenge mama alobi ke balisi biloko ya mabe yango papa azolinga kozonga te mama José tala yo ozokotela bapapa tokoki koloba nini papa penza eleko wana eza pasi yango nga moko nakokaki te nazozongisa epa mama Jeannette oyo akoki koyebisa biso ndenge ye mpe amonaki ntango papa aza kokende bavoyage mama papa mpe aza kokende bavoyage ebele azali kokende bangola akokende Chikapa azokende Kayemba nakotikala 6 mois na bana nakati ya kofutela nzambe kaka nde azali kobatela soki azwi atindeli biso so azwi te tozokomisa kaka nzambe bao bayebi nga bayebi etape na ngai ndenge na banda tina ndenge nakomi lelo boyi me papa aye kozonga ntango amoni ke wi ifo nakita epa mama ekomi na moma biso nasambela mpe nayeba nzambe mpo nzambe abateli nga ebele abandaki na bango ebele bakufa batika bana balela bango te me biso lelo tokomi kosepela na bana mpona nini mpona patience mama azolobaki libala penza eza kozala na motema monene libala penza eza loko ya pete te mpo libala soki ezalaki ya pete mbele epesameli na bato nyonso yo oza na chance ya kozwa libala onéglige yango te kolandaki ewo papa te papa na mobali na ye mpe aza kokende bavoyage yangola kutu awawa bino boyebi awawa mais papa azalaki kosala makambo kuna nayebi te soki mama yo mpe ozalaki koyoka bato baye koyebisa yo papa azosala boye oto ozalaki koyoka te eloko moko te papa alingi boye oyo alingi boye réaction na yo ezalaki nini ntango ozoyoka ke papa alingi na libanda ozalaki kosala nini ngai nazali kotikeka na mabondeli soki nayoki ke epuis bamosusu bakamaradi na yo bakomemelanga mbongo oyoka kaka balobi mama mobali no abandeli kaka na Chikapa azwi mwasi banda akomi na Kaungulo azwi mwasi na ngola nga alobi nzambe abatela ye kaka réponse na ngai ezalaki ke nzambe abatela ye mabondeli na ngai nazalaki tolo na se nzambe batela ye place azalaki akutana na likama mabe te nzambe mpe ayokaka kobondela na biso ba mama abatela ye azonga sain et sauf maladi te nini te lelo toza bien mama azoloba ke toujours mabolongo na se yango nazoloba ndeko nanga Hortense mwana na biso na mboka oyo ozali balobi ke femme sage bâtit sa maison mama ozala penza na motema ya kobatela na motema ya mawape ya kosunga ya yo yango wana tozozonga na likambo mama alobi ke il faut mabolongo na se mama eza ko ozala mbali mususu oko chape mabolongo na se wana ndengo olobi hoteli ozomona kaka ezosimba te osala nyonso ezosimba te papa aza kaka mutu likolo na bana oyo baye kobima lelo na ndenge bazoloka bana wana baza na kisi ya solo penza kisi penza na makambo ya mabala penza mama nayebi te soki yo yebi pe ta mosusu ekozala me mpo na ngai nayebi te kisi ekozala na likambo wana okoloba nini oyo bango bazotyelika ke papa bakangi ye penza kaka na kisi nga na oloba boye bamama oyo bazolanda biso ngai ndeko na bino ndenge bozomona nga boye mpona patience na motema monene na prière lelo bamosusu bazoloba na nga asala kisi na ngai eza Jésus nateye mpe na bana na nga mpo naza boye naza mingi nabota bana basi bana na ngai ebele baza basi me nzambe oyo nazali kobondela banda bomwana na ngai nzambe apambola ngai na kati ya bana wana babala na komine oyo ya bandale babengaka komine babalaka basi te babala bana na nga bakende mpe mabala nayebisaka bango tolinga napesaka bana na nga ata mobali akei soki oyoki kolanda te kosilika te ntango akoya yamba ye na esengo nyonso akendeki kosala ye moko akomiyoka soni kai nabalisi mwana na nga mosusu ye na 21 ans mobali na 25 ans bandeko ezalaki pasi bato ebele bazalaki koloba ai oyo libala ekovanda te awa tozoloba na bino bazototalize 10 ans de mariage oyo ya liboso a totalisé 15 ans de mariage mosusu aza na Autriche a totalisé 3 ans 4e année yango oyo mais nazopesa bango kaka prière zala na motema monene yokela papa soki papa atomboki yokita ere moko soki omoni papa avandi kimia
zonge papa pona nini osilikaki likambo ezalaki boy likambo ezalaki boy bakobenga yo ozana kisi soki yo osali eloko wana kisi ezate oyo akosala kisi na libala aza mwasi ayaka na nsima po aye kodomine mwasi ya liboso me akoresir te na vi na ye yango moni mama azoloba ke libala mpenza kisi eza te meme papa oyo akei aye kokangama awa mama yo kotya elika kaka ke eza kisi te yo zonga nanu na ndako na yo otala lolenge oyo yo tamboli lotala lolenge ya bareponse na yo na ba akei oyo akeira papa na kati ya ndako na ba gisement na yo oyo yo salaka oteli omoni ke okwesela mie wapi kokende mbangu te nayebi ke soki likambo oyo ekomeli yo bato ebele bayaka mama pe baza koyebisa ke mobali na yo abandeleki ndumba kaka awa mama aza kotala te alobi ke nzambe abatela ye otya matoi na yo libanda mingi te eza na bato mosusu mobali na yo balobi boy mama kolanda te yo penza zonga penza na bomoto otala ke nini oyo ekoki kokweyisa mobali na ngai epuis otie kaka appareil obengi ye na maloba ya kitoko papa likambo nini boye oyo eza boye okomona papa koyamba yo na esengo il faut toujours kisi ya libala eza kaka komikitisa koyeba mobali na yo na bambula oyo bino bosali tala mama o 40 ans de mariage alobi abalisi na bana apesi bana na ye na toli bana wana pe bazaka na bamboka bino bozali ba 10 ans ba we mibali pe bamona makambo ya binene tellement baza na conseil ya koyoka conseil ya bato eza sunga bango bazokende musika biso tozali mpona kopanza te biso tozali mpona kosangisa jamais biso to non tozopesa yo nde mwana na biso ya mwasi toli toyebi ke bapapa misu na bango bamonaka ebele mais tozozonga kaka mingi epai na yo ke po yo gagner libala na yo ozongisa libala na yo kosalelaka mbanda publicité te mpe koatake mbanda te mama tala bamosusu omoni akei koluka mbanda nayebi te soki yo mpe obundaka na bambanda oyo yo oyebi nayebi te mama jamais nanu nabunda te oyo naswanela mobali naza na mobali kitoko soki bomoni bote ya bana na ngai bote ya papa na bango natikali koswanela mobali te mpo soki oswani opesi mwana mwasi wana valeur soki olobi ofinga ye sikoyo akomivimbisa amoni ke wi ye aleki yo aye kobotolo libala me ngai nazalaka na assurance ya bote na ngai nzambe akelanga nango bote na ngai nde ezosala ozomona ngai nakoki koswanisa mwana mwasi te ubie mama ata bayebisi ngai mwana mwasi wana asololaka na tatu gloire a Dieu leo mosusu asepelaka ndenge amonaka tatu alataka amonaka ndenge tatu atambolaka nakomisaka nzambe ke mobali na ngai telemi aza na age sikoyo ya ba 60 quelque mais soki alati atelemi na bafille bazolula ye tosekaka na biso tolobi touta mosika nzambe abateli na moma oyo akoki kokweyisama lisusu te tala mama azoloba ke assurance na ye mpenza ezalaki kimia ata yoki ata moni mama azalaki na liloba akoloba te mpo mama azalaki sire na ye il faut bozala sire na bino soki oza sire na yo mama okotungisama te epuis okozongisa mobali na yo bien nazoyebisa bino likambo moko oyo napesaka mingi baexemple na bible tala mama mwasi oyo ya Sunamite mwasi wana amonaki ke oyo aza serviteur de Dieu ntango serviteur aye apesaki ye mwana ntango mwana akufi mobali na ye atuni ayebisi ye ke tout va bien c'est que ayebisi mobali te alobi tout va bien tika ke kolanda Elize aye kosekwisa mwana eza kolakisa ke mama azaki na esengo na ndako na ye aza komona eloko moko te oyo ekoki kotungisa ndako na ye mais tokoki koloba ke ezaki tozopesa nzela ke bapapa bakende kolinga bana wana il faut kozala pe na rando na bana wana te bana wana bazaka bana meme bazosala kindumba mama bazaka bana yo soko olinga ozongisa libala na yo lelo olobi okozongisa libala na yo obenge mama José tala ndenge olobi nazongisa libala na yo soko oyoki biso mpenza na mbela oyo na maloba tozoloba awa na mama oyo 40 ans de mariage eza moke te amona ebele nayebi te mama ntango papa azokende boyo omoni ata ye na ndako ere wana nayebi ke azokolala ata na salon ozokoma na mbeto te nazali koyamba ye wana aza na moto
wana tozalaki nanu na mbujimai papa azalaki na moto soki aye ata 2h 3h nazo oblige ya kofongola porte mbango soki nalali nazalaki matoyi nanga kaka libanda pongi ya malamu ezalaki koya teke bakoki koboma ye libanda soki kaka nayoki ngongo ya moto na ye mbango nakei nafongoli porte ntango akoya nasimbi moto totomboli nga na ye tokotisi alobi biloko akolia eza na mesa oyo nakolia te asi nalie nakotuna teke olie wapi si okosokola te asi nasokoli amati na mbeto alali ngai nazali koyamba ye kaka na boboto na esengo bamosusu bazali kobenga ndenge lelo bakomi kobenga delta mwasi oyo ya Côte d'Ivoire ngai bazali koloba na nga mwana mwasi yango aza kitoko me aza lokola kizengi moko boye bamonela ye nga lobi eza komonela te eza koyeba nzambe mbongo mama te eri wana namoni ke ozwi ata pantalon olati okei kolala na salon ovimbani olobi elelo na kolobisa yo te yo ke wapi makelele bandi kaka na butu wana ti na tongo nayebi ke ezalaki bongo to ozalaki na stratégie na yo oyo ozala kosala mpo 40 ans wana eza ebele mama te kote wana nanu nasalelango te mpo nabandaki kosambela na église depuis 18 ans bazalaki kote biso na réunion ya bamama mwasi jamais soki ata papa asali nini ata bauti kobeta yo komeka kolata bilamba ebele na nzoto komata na mbetu te zala kaka ndenge papa alingaka okomona kanda na ye esili kanda ekoumela te na ntongo bokomi na ambiance ya bien ngai basemeki na ngai mosusu bazali koloba banda aye awa epa na biso tovanda na basemeki na ngai na monga fola nanu bayoka place toswana te bayoka place todiskite te bayoka place obetelanga mbata te balobi oyo adomine mpenza babengaki eka mama na mobali antuka eza esengo mingi mama alobi ke baza koloba ke adomine wana eza ezaleli wana yango nazokumisa yango nazoloba na mwana na ngai mpenza bibishi kalonge na Autriche mama ozoyoka il faut ezaleli bongo femme sage bâtit sa maison mobali azalaki mbula yo oza mabele atake ndenge nini mama akokita kaka yo zwa stratégie oyo tozoyebiso lelo tokoki kokende boye te mpo toza suka ne il faut tobongisa relation nyonso ezonga bisika ezalaki ya mabe il faut ebonga makambo nyonso ya mabe il faut ekende tozwa makambo ya malamu mama mikitisa benga mobali na yo meme aza na maboko ya mwana mwasi wana meme aza na hotel wana yo benga ye oyebisa ye papa yaka tofete ensemble na bana kolanda bato oyo bandongolo miso oyo bazali miso paipai azokozolea makambo ya ndako na yo engai nasalaka boye mama bongo te oyo yanga ya mama José bolanda boyoka biso nyonso toza na butau toyebi mais il faut tozala na kozongisa Jésus kati na biso limbisa papa bisika azali aza mutu aza mobali oyo alulaka yo bobandi boza na bana soki ayoki apele na yo ya esengo nayebi ke papa akozonga okobenga ngai oyebisingaka ke papa wana azongi kotikela bana mike wana mabala te bazaka bana mike jamais akokoma mokolo te okotikela ye libala na ndenge nini eloko nini mwana wana ayebi oyo yo koyeba te zonga penza ozongisa motema na yo ozongisa papa na kati ya ndako ozwa bibundeli oya yo oyo kobundana kozwa bibundeli ya mutu te David tango azalaki na bitumba aboyaka bibundeli ya Saul alobi te bakaska ya Saul eza ya mabe ngai na kobundana nzambe na ngai tango nazalaki na zamba nabomaka nyoka nabomaka baurse nasalaki makambo minene na nzambe na yo bunda na bibundeli oyo nzambe oyo apesaki yo libala ozwa voyage a poto ozwa bana ozwa bongo eloko nini yo kokelela okenda komitungisa boye na boye mama ye wana azoyebisa bino nayebike mama kozala na oyo akopesa bino mpe koleka ngai mpo ye aza antuka asa akoli 40 mama ye eza awa te tokolanda tokoyoka mama sei oyo ya suka oyo kokopesa bango toli mpenza bamama bazala na bapapa mpe opesi bango ya yambo natali nani kota bapapa naza na ya histoire moko wana histoire vraie to vivre ngona kati ya libota semeki na biso moko akende kolinga akomi na ba 70 ans d'âge akei village akei kolinga bana oyo bazaji moko na bakoko na ye ntango alingi deux filles wana oyo ya 22 ans oyo ya 18 ans
na bafi wana au tozolo basemeki wana akota mabele musisa muto ekatana ye na lolemo ekangama alobaka maloba ezobima susu te bayena yawo na kisasa akoma na ye baba ya kimukolo nini bana baswana batikali moko na zemi moko na mwana au tozolo bana wana bayawo ba mama bafi bakeko sala vi na bango yango nazo conseiller ba papa omoni mwasi ya ebandeli boyebi ndenge nini bobandaki na place nini bokosukela kolande vie ya bana mikete mwana muke akoya akoyokelo mawate akolinga boma yo poye abotola ta biloko kozala nango na poche ozomona yo kobebisa foyer na yo pona vie ya mukuse kaka plaisir ya mukuse kaka obebisi vie na yo okufi ozwi ba tension oyo ebimi oyo ba paralysie e ba AVC ezwiye otiki ya yo bana batelengana o papa wana akende kokufa boye po abalaki boye te papa zala na kimia onyo sozoluke pa mama bana na yo ezala moi ezala butu okoyamba ngo sans problème nde conseil ngana opesa ba papa na biso bazala na kimia na vie tozo condamner ba mama ba papa pe pai soki papa azokende mama yo chama bolongo na se sambela pona ye le mususu koyoka papa akeya vandi pe na mwana mwasi boy akosala eloko te esili abimi na ye exemple na nga moko mobali na nga ye koyebisa ngai wana nazali na age ya 24 ans akei kosomba diama na mine moko boy ya diama mwasi moko alambeli ye balapin alambi biloko mobali ayebi teke mwasi wana tie biloko na kati mpona priere nga na tika journée yango nga na keko kota na église po soki akei zamba mpona kosomba diama journée wana ya amemisaki nga mpe na sisi kolambela bana nakei na église ata 14h na église wana nazaka na nsima porte tolo na se ye sikoyo place azalaki kozonga zongi na kosomba diama akei sikoyo po akende kolia awika motema boyi po alia biloko wana apesika mwasi wana mbongo dépenser combien mwasi wana alobi apesi mbongo abi nazoya amati na moto mbango azongi na ndako aye kolia ayebisinga alobi na kimi biloko mwana mwasi wana alambaki mwana mwasi moko boye azolinga ngai ye moko abandi kotubela epana nganga alobi nzambe azwa lukumu wana omonike mama msusu koswana okekolamba boy na boy nakopesa yo te me ozalaki femme sage vraiment omoni pe na ba prière na yo na bakomikitisa nyonso ezali kosala couple na bino ezali kokola ti lelo bozo continuer vie na bino bozali kaka malamu na papa yango nazopesa Idrine sasa mekondriance mama apo outi kobungisa ya mutuya na profiter na émission oyo na pesi yo mekondriance mama en tout cas na yebike to répondre yo penza na mutuna oyo pesi biso na histoire oyo pesi biso ya papa na yebike oyoki biso toza opona kosangisa toza pona kobebisa te tolingi oyo ya biso azonga tolingi libala na bino ekende musika mama koyoka yoka mingi libanda te wana eza conseil yanga nazopesa ba camarade belé bakotisa bato na mabele ba camarade belé bamema bato na nzela ya mabe likambu na yo kufera nango na motema kosambwisa mobali na yo te aza tata bana na yo akozongela po mwana wana aza mwana muke aza na bolingo ta yo kaka po awoti poto yango mona azo akozala na ye akozala na combien bango nyonso wana mais yo soki oza mukolo libala sala tu okorécupérer libala na yo na yebike tokomi kokende na suka ya émission na biso oyo tobombeli bino mukolo ya lelo nazokende mbango na Allemagne na la bonne na oyo ngai mama Leonie azwa mbote mingi mama na bosanite Rachel Banfumu mwasi ya boss bisika oya bopemi ya boss na pesi yo mbote mingi Yvette Masanga na États-Unis zoya yo yangwana Madon Tumba na pesi bino bambote mingi tokomi na suka ya émission na biso balandi na biso na yebike boyoki pe bomoni oyo na kei kozwela bino mama akopesa bino bambote na yano ya suka na pesi bino mbote bino nyonso bato boza na poto na pesi oyo yanga bana
banda na Autriche BBC Mayabu na pesi Natasha Buja na France Mariko Kitamvo na Canada, Florence Ngalula na Canada, Tutum Famba na Canada, oyanga famille nyonso baza partout na pesi bango mbote Nzambe abatela bino mubu mulamu ya 2018 bana Londres mbote mingi bana France balandi na biso bakomelaka biso bomone ebele boyano la biso tozawa pona bino en tout cas lelo tosuki awa bozo wa mbote mingi meilleur vœu et bonne année esengo na mabota na bino na komba Yesu Kristo onga na ndimeli Congo Check Check TV. Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV.